Dossier peut affaire Rebo Chulo. Hein? Dossier à Rebo la famille. Kande boyebi. Ya pasi pe mawa. Ya mokili mawa te. Rebo azalaki bongo copine. Ya Inosbi. La famille na continuera toujours kolobango. Moni mobali o alingaka mwasi. Azalaka toujours na tendance ya koprotejaka mwasi. Eza na mwa ba makambo ebele. Rebo abando sala depuis kala. Mais mingi. Inosbi, trop jeune qu'il est, maturité na sagesse à makasi. Ezalaka na ye. Abane ko meka par tous les moyens ko protéger Rebo. Abando meka par tous les moyens ko konza Rebo na banzela moko ya bien. Mais kande boyebi balobaka toujours biyoka yoka. Kande boyebi balobaka toujours dans la vie ceux qui ont na position te. Et memelaka toujours bato makambo. Rebo biyoka yoka na ye kozanga position. Rebo ayaki koboya Inosbi. Akomaki kosalela Inosbi ya minene. Pourquoi? Parce que akomi kokutana na bato ya minene. Akomi fréquenter ba place ya minene. Côté mosusu ba camarade, ba relation na ye, ekomi koyebisa ye ke non wana za mwana muke, ozana besoin ya mukolo, la famille. Lelo boye kotala makambo ya Rebo, nini ekomi kokomela ye. Rebo kande toyebi, en tout cas tokobandana na ko présenter ba sincères condoléances. Po toyebi biso nyonso ke papa ya Rebo autaki kokufa il y a de cela 5 jours. Oyo bakundaki papa na ye. Esalaki pasi ya makasi. Mais kande boyebi la loi est dure, mais c'est la loi. Na minute oyo Rebo kosamba nde kosamba. Rebo azo risqué 20 ans de prison. Yasika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty, ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso, pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours, papa zala makasi, mama zala na baposa, sikoyo, na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, hein, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na ba bande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa ba produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. 20 ans de prison pour na nini Rebo asali likambo nini. Nabandi ebela batu o balandaka biso nasalaki video moko ya makambo oyo batu a Rebo babetaki garçon moko babetaki garçon moko kombo na ye soki Kasai ezaki Kasai soki Kasai nani. Garçon wana aibaki Rebo porte-monnaie, aibaki ba passeport, aibaki na ba bijoux selon ba explication parce que nga mama Etoiline natikala kozala te. Eza ba biloko oya yibaki. Alors kolanda nde il paraît que ezaki na ba policier oyo selon ba explication, hein, selon ba explication oyo il paraît que Rebo atindaki
policier wana beta ki garçon wana pas possible. Eye ko sala que makambo wana evanda ki kimia, mais population ekomaki kolandela dossier wana. Ba Congolais batelemela ki dossier wana balobi soki ezalaki dossier ya mutu mosusu, mais na minute o bamemi yango likolo comme eza ya Rebo, dossier oyo balingi kosambisa ye te. Et du coup toyaki kovanda ka boye tango papa ya Rebo akufaki nde bayaki kobimisa date pona Rebo akende ko s'expliquer. Alors après kokunda papa na ye 5 jours après, donc 4 jours après kokunda papa na ye lobi Rebo azalaki devant justice pona kosamba dossier ya ndeko na biso o Kasai ndenge abetamaki bamakambo ezalaki ndenge nini. Na kosamba selon ba juge balobi dossier penza ya Rebo eza dossier moko eza ya makasi. Eza dossier moko oyo ekoki kokuteye 20 ans de prison. Hein, la famille. Ezo sala penza pasi ya makasi na kote ya Rebo, hein. Ezo sala pasi babilo mosusu ifoto lobaka. Eloko nga na oloba nanu na dossier oyo ezali que tomoni mwa bato ebele baye kobimisa pe âge ya Rebo po toyoka biso nyonso na procès wana. Rebo ayaki ko confirmer que azalaka mwana ya 1997. Ebela bato biso nyonso toyebi Inosbi azalaka bongo mwana ya 2000 ans. Donc c'est confirmé quand de bato babando loba. Tomoni bato ebele balobi ye Rebo aboyaki Inosbi po akomprenaki ke Inosbi aza mwana muke comparativement na ye yango wana bando luka na ye mobali moko oya kozala mwa mukolo koleka ye. La famille kozala mwana muke kozala mukolo na bolingo ekipaka te. Nga na konsiaka toujours basi ezalaka important kutana tozala na mobali oyo aza na maturité. Eza na mibali mosusu akoki kozala na 55 ans yo kanisi ke papa oyo aza na mwa sagesse, aza na mwa maturité, nzoka président ya ba immature. Sagesse ata ya muke na mutu ezalaka te. Toyeba ba papa ebele. Nga na monaka ba papa mosusu makambo azoloba na makambo azosala otali ka bolobi o papa penza to mwana muke. Mais otali mosusu bana aboti bana moko baza na maturité, baza na sagesse koleka papa ya 50 ans. Kane na lobaki na ebandeli Rebo tango azalaki epai ya Inosbi totikala, je dois l'avouer, totikala koyoka ta likambo moko te keno yango wana Rebo amataki Robo akitaki. Bien sûr Inosbi azalaki mwana muke comparativement ya Rebo, mais Inosbi ayebaki ndenge nini ya komaîtriser Rebo. Po toyebi biso nyonso omoni mwasi oyo azalaka na bagitation na elongi kaka bomona Rebo aza mutu moko bagitation ya makasi, bien que lelo akoma star ya mboka na biso, mais bagitation penza ezalaka. Siko na kote ya Rebo mobali neti Inosbi azalaki penza mobali oyo abandeki ko maîtriser makasi. Na koki kopesa neti exemple ya couple ya Koffi Olomide na Mama Si. Mama Si aza posé. Mais soki otali Koffi Olomide azalaka na ye mutu soki mutu asali ye mabe avec facilité akolinga aya ko répondre. Soki eza na likambo moko songolo pakata Koffi Olomide akolinga na ye akota na plateau a expliquer. Mais aye kokutana na mwasi neti Cindy Lecoeur aza mwasi moko ayebi ko maîtriser makambo eye kosala ke ba makambo mosusu oyo Koffi Olomide abandaki kosala na kikala na facilité awa moyen asala kango eza lisusu te. Pourquoi? Parce que akutani na mwasi moko oyo ayebi ko maîtriser. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko
kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka. Benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon. En tout cas, benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numéro na biso kaka ndenge esengeli. La même façon avec Rebo. Rebo tango azalaki na Inosbi, en tout cas makambo ebele ezalaki maîtrisé par Inosbi. Yango totikala koyoka te ke non Rebo asalaki boye, Rebo mataki, Rebo akitaki, Rebo boye. Mais na kilelo oyo vous allez comprendre que Rebo a commis un peu partout. Rebo a commis ka likolo likolo. Rebo ba agitation na ye e komi kobima lelo na poisa. Ezo sala pasi ya makasi ezo sala penza spasi. Yango nga na pesaka toujours conseil na bana basi. Eza na babisika mosusu ozali bato bapesaka yo déjà respect. Vandaka na bisika wana. Boyebi mokili mokili ezalaka na bolamu nango te. Mokili soki oza na relation moko amoureuse, yo osentir que non awa naza nanga posé, bakoya kobanda koyebisa yo combien yo mérité mobali wana te, combien yo mérité mwasi wana te. Combien on mérité yete. Metango kokweya kolongwa kuna okeye bisika mosusu bango moko wana kutu mobali oyo ya kalande azaki mobali penza ya vina yetala ndenge ya baby CV yango mokili ezalaka bongo eza penza bongo eza pasi pe mawa lelo soki tokoya kotala Rebo bakanga ye 20 ans de prison la famille à peine 28 ans kutu autaki kokokisa yango ezalaki au mois de mai à peine 28 ans. Ok, de 20 ans de prison. Donc, kuna okobimaka 48 ans. En tout cas, tout sambela kaka. Nzambe alola asalaka grâce. Mais concept opesaka Rebo eza que kokota na baje ya baluenge neti batu mosusu te. S'il te plaît. Nzambe asi abengisi yo na grandeur ya munene. Okozala pe la diva. Kande tozalaka na ba diva ba Barbara Kanam, ba Cindy Leker, ba mama na biso Mbiliabel, ba mama na biso Chalamwana. Eza bisiko zo kende. Alors maîtrise-toi. C'est maîtriser penza ya makasi. Yo kotuna Inosbi bosala ki couple moko ya kitoko. Bosala ki couple moko ya goût. Bosala ki couple moko ya bien. Kolanda bilanda landa te. Bato ya mokili musala na bango ezalaka kaka ba désorienté yo. Bato mokili musala na bango ezalaka kaka babimisa yo bisika ya bien ozali. Surtout ba soi-disant ba camarade mosusu okutani na bango obebisi vi na yo. Yango faut kozalaka na esprit ya makasi. Mutu nyonso tu aya koyebisa yo te nini ya kosala. Eza na ba makambo mosusu basalaka te. Eza na makambo mosusu oui bien sûr mutu aye na suggestion na ye, mais yo pe vandela yango. Eza parce que nakomi ko fréquenter ba camarade moko boye. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty
Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numero oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli dossier pe affaire Rebo Chulo dossier ya Rebo la famille kande boyebi ya pasi pe mawa ya mokili mawa te Rebo azalaki bongo copine ya Inosbi la famille na continuera toujours kolobango moni mobali o alingaka mwasi azalaka toujours na tendance ya koprotegeaka mwasi eza na mwa bamakambo ebele Rebo abando sala depuis kala mais mingi Inosbi trop jeune qu'il est maturité na sagesse à makasi ezalaka na ye abande komeka par tous les moyens ko protéger Rebo abando meka par tous les moyens ko konza Rebo na banzela moko ya bien mais kande boyebi balobaka toujours biyoka yoka kande boyebi balobaka toujours dans la vie ceux qui sont en position te ememelaka toujours bato makambo Rebo biyoka yoka na ye kozanga position Rebo ayaki koboya Inosbi akomaki kosalela Inosbi ya minene pourquoi parce que akomi kokutana na bato ya minene akomi kofréquenter ba place ya minene côté mosusu ba camarade ba relation na ye ekomi koyebisa ye ke non wana aza mwana moke oza na besoin ya mokolo la famille lelo boye kotala makambo ya Rebo nini ekomi kokomela ye Rebo kande toyebi en tout cas tokobanda nanu na kopresenter ba sincère condoléances po toyebi biso nyonso ke papa ya Rebo autaki kokufa il y a de cela 5 jours oyo bakundaki papa na ye esalaki pasi ya makasi mais kande boyebi la loi est dure mais c'est la loi na minute oyo Rebo kosamba nde kosamba Rebo azo risqué 20 ans de prison. Ya sika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty, ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso, pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours, papa zala makasi, mama zala na baposa, sikoyo, na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty
Formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glide Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glide Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli. 20 ans de prison pona nini Rebongo asali likambo nini? Na bandi ebela batu o balandaka biso nasalaki video moko ya makambo oyo bato arebo babetaki garçon moko babetaki garçon moko kombo na ye soki Kasai ezaki Kasai soki Kasai nani garçon wana ayibaki rebo porte-monnaie ayibaki ba passeport ayibaki na ba bijoux selon ba explication parce que nga mama Étoiline natikala kozala te eza ba biloko oyo ayibaki. Alors kolanda nde il paraît que ezaki na ba policier oyo selon ba explication selon ba explication oyo il paraît que rebo atindaki ba policier wana ba betaki garçon wana pas possible eye kosala que makambo wana evandaki kimia mais population ekomaki kolandela dossier wana ba congolais batelemelaki dossier wana balobi soki ezalaki dossier ya mutu mosusu mais na minute o bamemi yango likolo comme eza ya rebo dossier oyo balingi kosambisa ye te et du coup toyaki kovanda ka boye tango papa ya rebo akufaki nde bayaki kobimisa date pona rebo akende s'expliquer. Alors après kokunda papa na ye 5 jours après donc 4 jours après kokunda papa na ye lobi rebo azalaki devant justice pona kosamba dossier ya ndeko na biso o Kasai ndenge abetamaki bamakambo ezalaki ndenge nini na kosamba selon ba juge balobi dossier penza ya rebo eza dossier moko eza ya makasi eza dossier moko oyo ekoki kokuteye 20 ans de prison la famille ezosala penza pasi ya makasi na kote ya rebo ezosala pasi babilo mosusu ifo tolobaka eloko nga na oloba nanu na dossier oyo ezali que tomoni mwa bato ebele baye kobimisa pe age ya rebo po toyoka biso nyonso na procès wana rebo ayaki koconfirme ke azalaka mwana ya 1997 ebela bato biso nyonso toyebi inosbi azalaka bongo mwana ya 2000 ans donc c'est confirmé kande bato babando loba tomoni bato ebele balobi ye rebo aboyaki inosbi po akomprenaki ke inosbi aza mwana muke comparativement na ye yango wana bando luka na ye mobali moko oyo kozala mwa mukolo koleka ye la famille kozala mwana muke kozala mukolo na bolingo ekipaka te nga na konsiaka toujours basi ezalaka important kutana tozala na mobali oyo aza na maturité eza na mibali mosusu akoki kozala na 55 ans yo kanisi ke papa oyo aza na mwa sagesse aza na mwa maturité nzoka président ya baimmature sagesse ata ya moke na moto ezalaka te toyeba bapapa ebele nga namonaka bapapa mosusu makambo azoloba na makambo azosala otali kaka bolobi o papa penza to mwana moke mais otali ere mosusu bana aboti bana moko baza na maturité baza na sagesse koleka papa ya 50 ans kande nalobaki na ebandeli rebo ntango azalaki epai ya inosbi totikala je dois l'avouer totikala koyoka ta likambo moko te keno yango wana rebo amataki robo akitaki. Bien sûr, inosbi azalaki mwana muke comparativement ya rebo, mais inosbi ayebaki ndenge nini ya komaîtriser rebo. Po toyebi biso nyonso, omoni
mwasi oyo azalaka na agitation na elongi kaka bomona Rebo aza mutu moko agitation ya makasi bien que lelo akoma star ya mboka na biso mais agitation penza ezalaka siko na kote ya Rebo mobali neti Inosbi azalaki penza mobali oyo abandeki ko maîtriser makasi na koki kopesa neti exemple ya couple ya Koffi Olomide na Mama Si. Mama Si aza posé mais soki otali Koffi Olomide azalaka na ye moto soki moto asali ye mabe avec facilité akolinga aya ko répondre soki eza na likambo moko songolo pakata Koffi Olomide akolinga na ye akota na plateau a expliquer mais aye kokutana na mwasi neti Cindy Lecker aza mwasi moko ayebi ko maîtriser makambo eye kosala keba makambo mosusu oyo Koffi Olomide abandaki kosala na kikala na facilité awa moyen asala kango eza lisusu te. Pourquoi? Parce que akutani na mwasi moko oyo ayebi ko maîtriser ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli. La même façon avec Rebo tango azalaki na Inosbi en tout cas makambo ebele ezalaki maîtrisé par Inosbi yango totikala koyoka te ke non Rebo asalaki boye Rebo mataki Rebo akitaki Rebo boye mais na kilelo oyo vous allez comprendre que Rebo a commis un peu partout Rebo a commis ka likolo Rebo ba agitation na ye ekomi kobima lelo na poisa ezosala pasi ya makasi ezosala penza spasi yango nga napesaka toujours conseil na bana basi eza na babisika mosusu ozali bato bapesaka yo déjà respect vandaka na bisika wana boyebi mokili ezalaka na bolamu nango te mokili soki oza na relation moko amoureuse yo osentir que non awa naza nanga posé bakoya kobanda koyebisa yo combien yo mérité mobali wana te combien yo mérité mwasi wana te combien o mérité ye te mais tango kokweya kolongwa kuna okeye bisika mosusu bango moko wana kutu mobali oyo akala nde azalaki mobali penza ya vi na ye tala ndenge abebi CV yango mokili ezalaka bongo eza penza bongo eza pasi mpe mawa lelo soki tokoya kotala Rebo bakanga ye 20 ans de prison la famille à peine 28 ans kutu awutaki kokokisa yango ezalaki au mois de mai à peine 28 ans okende 20 ans de prison donc kuna okobimaka 48 ans en tout cas tosambela kaka nzambe alola asalaka grâce mais conseil topesaka Rebo eza que
kokota na baje ya baluwenge neti bato mosusu te, s'il te plaît. Nzambe asi abengisi yo na grandeur ya munene. Okozala pe la diva, kande tozalaka na ba diva ba Barbara Kanam, ba Cindy Leker, ba mama na biso Mbiliabel, ba mama na biso Chalamwana, eza bisiko zokende. Alors maîtrise-toi. Se maîtriser penza ya makasi. Yo kotuna inosubi bosalaki couple moko ya kitoko, bosalaki couple moko ya goût, bosalaki couple moko ya bien. Kolandaka bilanda te. Bato ya mokili musala na bango ezalaka kaka ba désorienté yo. Bato ya mokili musala na bango ezalaka kaka babimisa yo bisika ya bien ozali. Surtout ba soi-disant ba camarade mosusu okutani na bango obebisi vi na yo. Yango ifo kozalaka na esprit ya makasi. Mutu nyonso tu aya koyebisa yo te nini ya kosala. Eza na ba makambo mosusu basalaka te. Eza na makambo mosusu, oui bien sûr mutu aye na suggestion na ye, mais yo pe vandela yango. Eza parce que nakomi ko fréquenter ba camarade moko boye. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa zala makasi, mama zala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté, ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Ya sika eye ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka, kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, numero na biso yango wana. Oza na besoin ya mutuka, oza na besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh biashara
Tokos Gers Biashara, c'est la qualité. Gers Biashara, Bisika Masolo ya kitoko.